Ouais, tombé du ciel, tombé du ciel. Akwea, tombé du ciel. En tout cas, tombé du ciel. Et le romoro batufo batala mingi. Et mission oyo, ils ont le toujours bien fait, toujours exploit et ouais rasson droit de la forêt. Alex Ntima Kobo Sanate, Moro Tezoya. Moro Tezoya, il faut qu'on explique mon kilé, bah, on a catastrophe. C'est de la forêt. Donc voilà quoi. Ouais, Alex Ntima, en tout cas, vous êtes là, vous êtes là, même pas pour une heure de temps, 30 minutes. Je qui m'a besoin, calmement posé. Donc, ils ont un problème. Mais vous êtes là, Moro Tezoya, maman, maman, des fois, on a oui, membran. Donc, on a capolo, c'est des fois. Merci beaucoup, Tima qui est la résidence. Papa chéri là, ok, c'est là, bana déclin, banaliser, est-ce que banaliser a été, mademoiselle au coup, famille banaliser. Donc, bisous pas de ce là, batuté, c'est le comme là, bas c'est là, t'es somme dans ce comme c'est là. Bonsoir. Ils ont dépendre na erreur zo émission na biso ya Tombé du ciel TV. To senga na abonné na biso nyo surtout ba o bazo s'abonner te bo s'abonner. Bazo liker te bo liker et puis ba commentaire na bino to za nango bo senga. Vraiment merci beaucoup na ba o nyo surtout balanda bazo attendre na bango pour Rolanda Tombé du ciel TV. To za lelo na Tombé du ciel TV avec votre serviteur Igo Boyenge sans plus tarder. Muta simbi caméra na sima. Talaka boss figa donc yim ta osala no Igo Boyenge azala na kati ya Tombé du ciel toujours sans plus tarder na kati ya Cape Town to repesa batutu mbote avant to kota l'émission na Mozindo pour lelo eza spécial so bomoni tozui plateau te parce que eza spécial vraiment to mbangu donc parce que makambo eza toza na makambo mboka eza na matanga donc mboka eza na matanga mboka ningani mokili ningani oyo ayebi oyo auto tika biso sege mignon maniata atake biso bana wenge tokoka kotika likambo wana boete toza na ba choc toza na pasi yango toye to mekanano kopesa nano mo éclaircissement na makambo ngo na liwana ye vraiment tozo profiter na kopesa mes condoléances na famille ya sege mignon famille Pela Mobimba ba Bourron Pela Alain Pela famille Mobimba vraiment mes condoléances sans plus tarder papa chéri o azalaki patron na ye na kati ya BCBG o asali na pendant trop longtemps malgré tout Sege Maniata za 4x4 a ruta na 4x4 donc biso to mona ba Sege Maniata na tango ba ye na wenge aza mwana mukie donc to beta masolo avant to kota la Mozindo non to pesa no mu mbote ndenge zala kaka na début émission sans plus tarder to pesa mbote pa ya Alex Ntima notre coordinateur na kata USA ba mbote belé place ozali malgré tout ozala matanga donc yo ebika toza choqué famille wenge ma clan wenge mo toza vraiment choqué na bo santé Yannick Kini en Rombos na kata Johannesburg babi mutambongo aza moninga na hotel Yannick Kini patron des patrons
na bosante Céline Sipola motema Igo Boyenge place motema Igo Boyenge la donc mutako kokazati na bosante Mboshi Atibana grand prêtre na kati ya Cape Town motema mama na biso Aimé Malonga donc za koyinda na ba pasi toza nango awa na kati ya mboka partout na Europe na Amérique na Afrique na Congo Kisasa toza la mawa mais avant to kota yo ebi kaka moi bambote kaka esalaka bien toza pe na fin de l'année mais fin de l'année on vraiment passe boss Alain Kamba auto fungo la boîte na kati ya Lubumbashi vraiment Alain Kamba ça va vraiment ba félicitations na yo na bosente Alain Mbongo Bijungulu grand prêtre na kati ya Johannesburg bambote place ozali na bosente Christian Bachuli Frida Voama mwana bandali ya tongo me na kati ya Paris na bosente Jogo Ikanda Kadidi Vieux Kwami mwana Cape Town akenda bapoto azongaka afandisa masolo na bosente Junior Obama Bisasa motema mama Debo asko tozo nager to kotela kati ya émission ka ndenge ezalaka kaka donc toza na pasi toza na douleur Séguin Mignon atiki biso le 19 décembre vers 16h to 17h tozo information à 17h famille zolela famille Wenge Mobimbe zolela clan Wenge Mobimbe zolela bave nanga ba Didier Masela bave nanga ba Alain Makaba bave nanga ba Blaise Boula bave nangai ba Manda Chante bave nangai ba Adolphe Dominguez bave nangai Mukulu wangu tutokolo bakutu te Wenge Mobimba bazolela eza pasi Séguin Mignon atiki biso mais pour nini ba spéculation mususu tant muta kufi ilo lazo telemela biso toza bandalo ya solo biso to monine Séguin Mignon bandi na BCBG na 4x4 BCBG na 4x4 wana Séguin Mignon zo fanda na bamboma to monde Séguin Mignon bandi na BCBG ndenge jiba zuye mwana muke Séguin Titina nde Alaxie Drum Titina Al Campone que je salue mon vieux Titina akangama mingi na Titina tellement pas azali propre abane rolana lokolo ya ba vie na ye ya Wenge ngala mona Séguin nga ya Wenge ya propre alataka ba basket nazo se souvenir oza ba hommage car tozo beta wana to bazo préparer ba bimisa fait de l'amour ngala mona Séguin ye na dekani na si maître Waz ayebi masolo maître Waz ayebi koko bwana na kata Canada ayebi makambo ayaki pa maître Waz bazo solo langa pe na ye wana po tozaka venir moko biso na biso bana bandal quoi na mona jeune mo ala taka bala mindele basket wana ba série wana Séguin to mona kaka Séguin mwana Wenge mais belé beaucoup loba boy mamba Wenge te Wenge zala ina no quartier moko boye ezaki no Wenge uti poto première poto ya Wenge bat basala ba cotisation na avenue ya Ndibabo mana dekani est-ce que bat ba histoire to beta yango te zo comprendre tozana na matanga o est important et ça que to la Séguin na kimia to tika ba spéculation neti to molaki susu soi-disant soki ngangai soki nani un peu au pouvoir en tout le temps to boye comme na grandeur spirituelle na makasi zo pouvoir oyo zanango zoni c'est là Alain Pela Séguin azon c'est la pouvoir on a et pas Alain Pela asimba OK c'est le lenga bango aussi ma badakala ko ni matin tika na makamuna parce que ce qui au sali yango te yebango était 2025 ko tango tozongi na plateau na biso na si bolandi ndenge nganga azoloba selon ye ezaki Alain Pela o aza grand frère
il y a Serguin Mignon, baza même famille. Mais pour l'année, bino bolingo détruire famille à bateau. Et sa propreté. Si on a un pèse bakisi, qui ne pèse bakisi na on bateau balingi bakisi. On a une famille à bateau. Moi je pense pas les losogi Alain Pela Rosala besoin on n'a pas JB, il faut Luka les kinaye tonini. Et ça c'est bon contrôler ba prophétie na bino ki ndoki ya misala mabe biso to bala nzambe. Sinzu kutologa lobiko ko bwana. Et ça bien tes propreté. Botika babiloko oyo bozolo bawana soi-disant Alain Pela sur Aza besoin son pas JB Aza ozala welcome pour Aza moi na BCBG. Et puis ces gars là qui naie propre moi na maman le qui naie pour na nini boluka ba ranking na ba famille baza na douleur non ba bungisi ndeko na bango ameyo bimi na TV lo ba n'importe quoi. En tout cas, matanga o tozana besoin de discipline, tozana besoin de kimia. Tolingi ba les ont dité. Soko zanganga sala kinganga no quelque part, sala na batu mususu. Na famille wenge en tout cas, please Alain Pela aza moko ya famille ya Serguin o atiki biso. Vraiment beau pesa et respect. Respect à grand frère naé ce qui le peut Alain nani Serguin kota ki wenge grâce à Alain Pela grâce à Alain Pela pour ba pela bazala déjà na kati ya 4x4 bon pas télé non ba solo na binada marqué non petit na biso koto pe Serguin na titina sala ma solo Serguin l'accès moi douma muke maga e bagine déjà ko beta mais a colisser sous travaux donc maître naé coach na mta coacher titina le campon. De là comme un grand domaine, c'est un grand domaine dans le monde, dans le Congo, a servi Congo. Le gouvernement n'a pas la Serguin, à part nos clans Wenge. Alors, si tu as n'importe quoi dans la famille, Pela. Toleki, ils ont mis balé dans Zoka Mingo, Jidel. Jidel a sali Nini. Est-ce que Jidel n'est pas fan de Serguin Mignon? A quoi vraiment kozana initiative abomandeko na ye pona poste bandeko na ngai botika babiloko oyo eza bienté tozana pasi tolingi matanga ya Serguin Mignon eleka na kimia tozana pasi et puis Serguin Mignon atiki biso na Noël le 19 décembre le tozana le 21 décembre na kata kapa Tobaki non, ils ont les Kamozu Wenge, les clan Wenge, Togotikate, avec notre coordinateur na kata USA, Alex Tima. Il y a un pesa pesara, ne wera lobara fula talate, azo fula rara ba petit na ndenge za la rara. Vous comprenez toi la kanda na mawa. Alors to lingi ba distraction te, botika jidela za la kimia, aya matanga ndeko na ya collègue na na kimia. Voilà no bisa batu o bazo ba sala ba spéculation yamabe sur Judel. Azam moko o bazala ki loko bandeko bakaboli babiloko belé na vie. Vraiment na rosenga na population na biso ya Kisasa. Pour population na biso ya Kisasa nde ba spéculation mingi ezoleka kuna. Bo pesa mowei valeur. Botika ba spéculation ezanga tina tole la Serguin na kimia. Si papa chéri yemoko a reçu initiative na gouvernement, ceux qui gouvernement bako sala quelque chose ils la paient bien, mais papa chéri déjà dans les bons, aza président oyo y a pamba te. A président pamba te donc papa chéri a sala oyo sengi ke no sala pour aller là Serguin Mignon et puis okunda na honneur. Malgré tout okobo peu soutien gouvernement te. Vous comprenez pour Serguin Mignon ça peut pire petit à Fachi. Vous comprenez? À pire petit à Fachi. Fachi, en tant que président de la République, a été petit na Serguin. Donc, Serguin a servi beaucoup dans le pays. Et au Simba, matanga na e olega kitoko. Donc, to l'équito zela programme, botika ba spéculation o ezanga tina.
tous la programme ya matin à Ségué ça peut tarder malgré tout ça tous na ba news oyo et bombalaki to molaki vela biso waze quoi abetaki na Adidas Arena. C'était bien passé le 14 décembre. A vraiment tout se pelaki. Vraiment félicitations. VM quoi bongo Félix waze quoi. Na concert au monaki na ndenge fali pour pasaki invité à Yaki a fêter pe anniversaire na kati ya salle. Vraiment c'était bien passé. Bato bazolo baka o piaka o nini. Ngai po na ngai Félix waze ko beta sali spectacle na ye. Et puis nga la mona na piaka ngote. Bino bato aketu na ebité soki za ndenge. Bazo beta bino na bangola mais bozo comprendre kati. Toleka po matanga pe soki bosali ba jebo ye na nenga nungu wana za matanga wenge. A bon attendait sali baba na robeta betara bino eza bien ti. Maître Gims peut tout le monde a betari le 14 décembre il est très bien. Malgré tout le lobela on peut na mingité mais tout le lobela ka rapport za news et aki. Vraiment Maître Gims ba félicitations na yo. Place aux ali otondisi mindele na kati ya U Arena. Malgré tout fallait tondisa yango na bato mwindo. Yo sko tondisa na mindele. Et puis 44 000 personnes, guichet fermé. Oh bah obenga sold out. Maître Gims ba félicitations na yo. Vraiment et là on le basu que zara tous la programme ya matanga. Programme matanga bima. Comme ça toujours évoluer. Toujours évoluer pour matanga oyo kozala somo na danger na événement na ndenge ya propre na ndenge ya bana wenge. Muta kufa za muta mukete. Ségué Mignon azalaki grand prêtre na kati ya wenge BCBG. Talaka muta sala que no fere aya wenge. O ayebi histoire ayebi. O ayebi pété bozala bongo. Ye muta benga ko to fere bazo benga pa venchoni. Muta kenda ko benga fere Ségué Mignon. Maniata ya zalaka déjà na 4x4 ça pour ça peut tarder bo mona ye na kati ya wenge tango zongalaki na stade na initiative ya vena biso Amadou Jabir bo mona Ségué azalaki donc soko zalaki te soko zalaka te na wenge vous comprenez mais condoléances na bato bazalaka te donc soko zalaki soko zalaki na wenge vous comprenez malheureusement vena biso Alain Pelazo qui empêchement na niveau ya ko rejoindre équipe mais aza toujours wenge toko bossa na ngote et puis aza na passe il qui na kufi alors botika ba mirmir o ezanga tina donc le to ega to pesa information to lobela po toko tika information te toza na passe na mitema ezoki mitema na biso ezokaki ezoki tisiko za kozoka Ségué Mignon maniata mobali kitoko soki lelo oyo ata biso tozwa ba initiative ta mususu ya kosala mwa modèle ya suki tozwa ta mususu pa ba Ségué Mignon malgré tozalaki venir moko tozalaki venir moko te mabandeko ya tout le temps na venir na biso dekani na dibaboma pour MCT c'est dekani na dibaboma o ayebi na fasi bo tozali na tumba na tulundi Siri ezalaki place oyo ba changer bazalaki donc wenge bano zalaka wana o ayebi nasi masolo nazo beta Micho Kilia aza na Paris ayebi masolo oyo Micho Kilia ayebi honorable Chris Louvrezo ayebi masolo oyo Guillet Bengue le bourgeois na kati ya Maroc ayebi masolo oyo donc toza na matanga en bref na osenga na bana tu ya wenge toza na kimia tolela Ségué na kimia totika ba les ondi tozela mot d'ordre et où t'es pas papa chéri na famille organisation na famille na gouvernement ndenge ba kopesa biso programme na ndenge tokozongela bino te ba ndenge ni to évoluer donc to suki wana sapita de na pesa ka mbota suka ndenge zala kaka na vie mao pecho na kati ya Paris na bosente vie Elliot Mundobe na bosente mon grand frère ya Dadi Lindo Docteur Hervé na kati ya Paris na bosente Ena Ligové
et na ligove na kati ya Witbank na bosani te champion Brown na kati ya kin bambote belé de bandal toujours yo yebi ni Chalomboto bana South Africa mais bakita kin bambote belé pour na bino vraiment na minute to siki no émission lelo na bosani te Koba na kati ya Witbank champion Koba Adonis na oki mabale ezo salama lobeza Adonis le 29 eza maître Koba vraiment ba félicitations Adonis ba félicitations libala malamu quoi malgré tout biso tozana ba kapa bino bozana na Johannesburg kuna na kati ya Witbank vraiment libala malamu to suki nanu awa po to ba ndenge nini to évoluer total ndenge programme ya matanga ko travailler même qualité ni pièce à Berlotti oui ils ont 910 €. OK 910 €. Fallait normal on a mon Rihanna 910 €. Mais ce que soit na ti la boutique awa on son ba on a pris assez bon donc ko ba osa la biso ils ont côté donc toujours ça la même qualité mais tu tiens au prix assez vraiment donc est-ce que mutumo batunde ce que photo timbela parce que place où qui bimsa 910 €, oui awa to pesa on a fond bon mais même qualité. Voilà, nous donnons même qualité au lieu de nous bimsa 900 € quelque part et puis mon oiseau travail ça ne qu'on a biso zawana et ça soutient tout c'est soutenir quoi. Le roi de la forêt mobali assis de Jim Mampata tout ça awana la lumière de Turquie, bien baptisé par Mampata, le général de Depanzo. Et voilà la forêt Nazoya, et na baki bana wenge, kozonga na ngai boye retour, na oki notala le roi de la forêt mbala moko na Chicago quoi, to mona wana to koma. Ya so bomoni na lati forme o tano olata na tano kuta na le roi de la forêt donc ça attire la boutique parce qu'ils ont vraiment collection o ngana sepela na